makambo kambo na mema na yebite kakofinga inasana komikomesana nango lokola sodo yo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala matuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpo na nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpo na boma nzoto yanga nzoto eza se moko. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso epesami na ngai ndeko na bino Chora de Soulangar Kongo Alenga. Nzambe apambola bino esika nyonso tu video oyo eko kuta mela bino. Bandeko ya solo, bandeko émission ya lelo, bandeko tozala ebele pe ekozala esengo na kosabone pe kopartage esalaka esengo mingi. Nzamba kopambola yo. Lelo émission masolo na biso boyebe ke toaka kaka kosola masolo ya mboka na biso mboka ya Congo na batualité oyo ezali koleka surtout na communauté oyo ya biso ba congolais oyo tobengami ba Congois bana Congo bana RDC yango bandeko na ngai réseaux sociaux na biso ba congolais ezali ya koyinda. Réseaux sociaux ezali koyinda na bandi bomone longi na ngai ezali moi un peu fatigué mais lokola ezali makambo ya mboka bato babengaka babi me Kongo Alenga yo ozali moto lobaka lobela biso pe likambo oyo yango bandeko na ngai na ye pote ya solo ngai pe na contribuer na oyo bandeko pe bazali koloba likambo mabele ya bakoko bandeko nde tolobaka RDC ezali mboka na biso. Botala photo oyo ezali na nsima na ngai bokomona bilongi nyonso ezali awa na kati ya photo bandeko so botali yango bokoremarke ke yango nde mutu ezali kosala rage na kati ya réseaux sociaux. Tozali na Papa Louis oyo avandi na Mons na Belgique ye bandeko azali pe na oyo aye makambo oyo auti kosala poto bandeko okoboya poto na ndenga kosakana te na likolo na ye tozali bongo na la duchesse toyebi biso nyonso tu Mike la duchesse na Hans Luzolo bango pe bazali na oya bango bandeko na nga boyebi ke bango bazali ba artiste na biso oyo vraiment baza kosala art ya comédie mpona kosekisaka biso pe kosepelisa biso. Kote mosusu ya loboko ya mwasi bandeko tozali bongo na Mama Kalunga oyo azali bongo comédienne ya munene na RDC pe na Mama Impela bato oyo bomoni na kati ya foto oyo bandeko bango bato basimbi lelo réseaux sociaux makambo oyo ezali koleka na réseaux sociaux eza koconcerne bango. Papa na biso Jean-Louis oyo avandi na Mons ye asengi na bandeko nyonso tu basambela mpo na ye parce que baproblème oyo ye asali aza koyeba te ndenge nini aza kosala makambo wana. Azalaki bongo mari abalaki tokoleka tomona pe bilili ndenge mpenza bato bamona mpenzaki ya solo papa na biso Jean-Louis abalaki avandi na Mons bandeko nyonso ya Mons kuna bayebi ye napesi mpe bango mbote bayebi Jean-Louis malamu me biso toboyi kobenga bandeko ya Mons toboyi mpe koyoka makambo na bango me parce que ye moko Jean-Louis asali mpenza ba audio na ye aspike leki na ye petit sœur na ye ba propos na ye ndenge eza kolekela ye na bomoto na ye
parce que biso bato tozali na nzoto tozali mpe na milimo. Avant tokota makambo ya Jean-Louis bandeko bolanda extrait oyo ya mariage ya Jean-Louis bomona ke Jean-Louis ya solo penza azali marié abalaki. Tolanda bilili merci mingi masolo na biso avec Kongo Alenga Chora de Sulanga. Matondo mingi tolanda bilili. Bandeko na nga na bandi bolandi bilili bomoni ki ya solo ndeko na biso Jean-Louis azali vraiment marié. Donc abalaki pendant baboyani te na mwasi na ye officiellement. Donc pour le moment aza marié. Ndeko Jean-Louis ba propos ya Jean-Louis bandeko esali batu pasi biso bato za na pasi na bandako toza pe na bana bandeko na ngai. Mutu nyonso papa nyonso tu parent nyonso tu azali choqué. Mama nyonso tu oya moboti boyebi ke biso to respectaka ba mama parce que ba mama bato babotaka biso. Mwana mwasi nyonso soko bota mwana mwasi aza na kati ya ndako aza mama na yo. Donc papa na biso Jean-Louis aza na problème côté ya ba papa, aza pe na problème côté ya ba mama. Maman mon côté ya congolaise akotala ba propos oyo Jean-Louis asali alobi akosepela nango pe papa mon côté oyo aza moboti un parent pendant un vrai parent lobaki za ba parent oyo bazana ba voyou ba parent voyou bazali. Mais un papa responsable makambo oyo papa oyo asali bandeko ezali soni pe mawa. Ya solo lelo ya sengi na ba pasteur asengi na batu basambela pona ye po makambo oyo ye azali kosala aza penza koyeba te nini ezali kokomela ye. Azalaki na mwasi ya liboso baboti bana bandeko na ngai baboyani aye kozwa mwasi mosusu. Mwasi wana azalaki na bana na ye abotisi mwana ya mwasi wana ye azwaki kudi ya nsusu kudi ya maki aye kobala mwana na ye ya mwasi susu oyo aboti na mwasi na ye abotisi ye lisusu. Bandeko mpo na ngai Kongo Alenga bandeko na ngai nakolobaki ya solo papa na biso Jean-Louis il faut basambelela ye, il faut bapurifie ye, il faut akende na bokoko parce que ezali biloko moko ezali traditionnel azali na koliba eloko moko batie kati na nzoto na ye oyo ezali spirituel ekoti kati na nzoto na ye mpo asalaka babétise wana mpona kibo moto ya moto boye. Jamais papa kobima na mwana na yo, jamais papa okozala tala makanisi kaka ya pamba epa ya mwana oyo kosalama te. Donc papa oyo Jean-Louis azali na problème spirituel. Bandeko mingi bakoseka babi azosala yango na logique eza ayebi non ezali problème spirituel, il faut basambelela ye. Parce que tolandi ndeko na ye ya mwasi atuni même est-ce que osali yango mpe epai ya bana na ngai te. Aza capable ya kosala yango même epai ya bana na ya baleki na ye, même epai ya baleki na ye. Parce que esprit wana ya mabe oyo batie kati na ye bandeko akoki kosala yango même na banyama, même banyama akoki kosala. Parce que ezali eloko moko oyo batie kati na ye bandeko na ngai biso nyonso ya solo tokokondane ye. Mais kasi ya solo bandeko ezali problème spirituel oyo ezali pa ya ndeko na biso Jean-Louis de Mons Kolobidoba. Donc muto oyo
azali penza kosala buzoberi na kati ya mons oyo abebisi cachet judiciaire ya mons ezali ndeko na biso oyo yango bandeko na ngai ndeko Jean-Louis aza ko mérité il faut ba grand nganga ya nzambe baleka na ko délivrer ye basambelela ye mutu muso kolobaki ya solo te azosala yango conscience na ye ezali kosala ti aza kosala yango aza koyeba mais oui ndenge azali wana ntango aza kosala yango aza koyeba na ndenge ya bonzoto mais kasi na ndenge ya oyo tobengi mosuni pardon na ndenge ya molimo ndeko na biso aza koyeba te ntango akosilisa makambo oyo azali kosala posa na ye wana après conscience na ye kozonga koyeba kino mais nasali mabe wana azali mwana ya mwasi na ngai nasali mabe wana azali mwana na ngai mais lokola esprit oyo ya Satan esprit ya mabe spirituel esprit ya mabe koti kati na ye démon wana azali kosala ba œuvre na ye na kati ya nzoto ya papa Jean-Louis bandeko na ngai makambo nyonso biso ba congolais toyebake ya solo bandeko nzambe azali kopinir biso na façon moko tozo comprendre yango te communauté na biso makambo eza kosala communauté na biso eza liso malamu te yango bandeko papa na biso Jean-Louis conseil na ngai ndeko na yo na kopesa yo luka banganga nzambe ya makasi baleka na kobondela mpo na yo parce que tant yo sengi délivrance s'il te plaît nayebi soki eza nini naza mpena na posa ya prière naza na posa ya délivrance nayebi te soki nini kati na ngai molimo na molimo ya mabe ozolanda nazoyoka yo Allô? Allô? Siko olalaki wapi? Allô? Allô, nazoyoka olalaki wapi? Nazoyoka yo, naina tuna olalaki wapi? Nalala na chambre. Olalaki na ndako na yo? Telanda kuna ngate na boya na olala kuna alingi pe olala kuna mais yaya soko zongi yo za moto faut kende hôpital tu es malade ou eza psychopathe yaya comment ko sala Emmanuel bongo comment ko sala bana na mike bongo na sens nini vraiment il faut que nous mona ba médecin alobi présente mon lobby na nga fona sala ngo mais fona pour prier makasi pour na nga dede na loba no eloko moko omoni jour batampo bayaki na ndako omoni jour batampo bayaki kotalanga na ndako mwana wana ntango akoti na ndako etalela azotalelanga nano ya bien te après aye koyebisa nga abi ya Jean-Louis oyebi ke oncle Paul akunda makala moko liboso ya porte ya ndako ya Kimbasani wana azokunda makala azoloba bana kipela bakobonga te ezala Jean-Louis ezala nani bana kipela tata moko te akobonga bakunda makala sikoyo nasosolaki nango mpe bien te ifale natelema yango nde tozalaki na kisasa nayebisaki yo yango na asia mais totelemelaki yango te na niveau nini ye okende koloba mabe mpo na nga nasala ye nini ya Jean-Louis oki okunda makala eloko wana ebanda yo depuis kala to papa leki polo aza na makambo wana te eloko wana ebanda yo depuis kala depuis yo keti yo banda kolala na keti makambo wana polo ezalaki wana yaya nalobi ange
nalobi take na condamné été nalobi ndenge mwana wana lobaki na nga mais nga mokati na nga oyo ozoloba na nga naza fautif naza na posa ya kende komitika kende na la police soki l'aurait si bandeko ne bakobomoli banda kende na la police kende komitika nake komitika na ni police bona kimi ete ye ayebi ke na osala lobi nazalaki na yo wana lobi nazalaki wana tia biso benga na kimi lobi nazalaki wana tozali na baparrain na ndako wana tosololi ndenge na priaki nalobaki na koloba vérité kaka oyo nakoki koloba oyo nayebi eza vérité pourtant na prié na butu ya samedi nzambe azoloba nanga kaka loba vérité mpo olongola eloko wana kati na yo loba vérité siko mwana Emmanuel mpe mwana na yo mwana Emmanuel mpe mwana na yo nayebi na ntendeko na nga tosolola oyeba te ndenge nini. C'est vrai biso nyonso na mokili moto azangi lisumu azali te kasi nzambe ayebi badegré ya masumu bato nyonso bakanisaka ya solo masumu eza kaka masumu kasi nzambe ayebaka degré ya masumu eza te ke soki ozwi munduki obeti moto ya bato masasi po na moto ake koyiba lipa boza na masumu ndenge moko non bozala masumu ndenge moko te yo mutu okei koviole mwana moke na mutu abambi moninga libanga zoki boza masumu ndenge moko te papa Jean-Louis aza na lisumu na ye oyo ya munene oyo azali kosala na vie ya spirituelle oyo babebisi ye oza komona ye aza koseka aza kosepela kasi asolo bandeko kati na ye na molimo aza mutu te aza kosenga eza kosenga il faut azwa une délivrance et pas ba grand pasteur ya makasi po babenga na démon oyo azali kati na nzoto ya papa Jean-Louis parce que bandeko eza normalité okende kobota na mwana na yo ozusu mwasi oyo aza na bana oboti susu mwasi mwana ya mwasi na yo me bandeko na ngai siko bana wana bakobenga yo nani koko to papa koko to kopapa do toza koyeba te kombo nini bandeko na ngai yango ozomona bana bato babotami wana baza na problème te baza baekelamu parce que nzambe moto asali bana nzambe moto atindaka bato donc bana wana bayeli na nzela wana il faut bazwa délivrance po bana wana pe bakobotama bayeba ndenge nini vi na bango ekotambola parce que lobi bana wana so bakoli so bayebisi bango ke non papa na yo papa ya oyo koko na yo moto abotisa ngai papa na yo ye wana koko na ngai echangeaka mpe morale ya bana surtout so aza na moke donc bandeko na ngai sujet na biso mpona papa Louis yango wana oyo tomemelaki bino na bandi bomoni papa Louis azali na ye marié mais kasi ya solo bandeko ezali mawa mingi mpona papa Louis et surtout basi na ye mwasi na ye oyo toyoti komona na oyo basalaki mariage donc bandeko ezali vraiment pasi mingi parce que abalaki ye mobali na ye ayebi kazo mobali po bavanda na ye kasi tala makambo oyo mobali na ye aye kosala na kati na libota donc abomi nanu morali mobimba ya libota parce que mama wana na mwana na ye ekozala toujours na mitema na boye baza kosolola me na mitema mama kotikala toujours na eloko moko boye to mwana pe abandozala toujours na eloko moko surtout so bamoni papa oyo papa Louis aye kotala bango bandeko nayebi te soki sort na bango ekosuka ndeni courage mingi mama na biso tomoni vraiment bauti kobala yo mwasi ya papa na biso Jean-Louis courage toyebi ke ya solo ezali passe mais il faut toujours koluka nzela ya nzambe po ya solo makambo na bino eleka na kobonga bakongole toleki kaka toyebi kaka kofinga tokofinga papa Jean-Louis kasi ya solo tosalisa ye parce que ye kutu moral na ye kosala aye kosenga lisungi mpona bino bandeko na ye boleka na kosalisa ye tofinga ye te kasi ya solo
to condamné mais kasi kofinga ezali mabe to condamné acte oyo asali ezali mabe kobima na mwana na yo ezali mabe kobima na mwasi na yo mwana na ye po azali kaka yo mwana yo ozali papa na ye nase mwana na azali kobengo papa to tonton azali kobenga yo no ntango osali deja mbeba ya ndenge wana ezali malamu te vraiment en tout cas bandeko na ngai papa lui ezali pasi mpe mawa mingi chaque jour luka osambelaka nzambe makasi mpe luka basali ya nzambe basala yo délivrance totale sino te soki okontinue yango okokufa eloko ngai nayebi so yango wana nzambe akopinire molimo na yo parce que secret na yo se bimi donc molimo na yo oyo ya mabe ozalaka nango ese eyebani na mokili mobimba mutu nyonso tu na ngonga oyo baza kolakela yo kaka mabe tata wana Louis Jean wana Jean-Louis akomona ndoki bato tu bamama nyonso baza kofinga yo eza déjà mauvais mpona yo donc luka basali ya nzambe mbangu baleka na kosambelela yo ndenge olobi ke okutana na baautorité so babengisi yo kende koexplike awa mpe na poto soki olobi vérité bayebaka kodimine pene to bakoyeba ndenge nini bakosala mpo na yo Ange nakoauti koloba na yo te naza na mpasi mwana motema nazolela kuti na mawa ngai ya jamais kendo lukelongi ya nzambe oyo okotisi inceste na famille oyo penza yaya lobi pale eja koki te pale eja zolela makambo nini oyo osali vraiment lori abengi biso nyonso ayebisi biso makambo nini yo osali vraiment yaya nga vraiment ezolekela ngai ezolekela ngai makambo oyo osali wana vraiment yaya makambo nini wana vraiment condamné par l'épaule, tu es condamné finalement, tu es malade, tu as un problème dans le cerveau, tu as un problème dans le tout. Comment tu peux voir la nudité de ton enfant? Comment tu peux voir la nudité de ton enfant? Okoko mwana mutaka la mwana nondegeni, mwana nupa mwana mutaka, oloki Emmanuel, oloki mwana wana. Keti kutazande mwana Lori, mais oloki Emmanuel, yaya, oloki mwana wana. Usiko yo believe wana za nani azamwana azandikoko na yo azamwana na yo makam inceste na famille bonanu totikala kozana inceste na famille ote ya yo yeko kote inceste na famille na biso mutu moko to kolingo liso na ndako na ye personne akolinga yo tsama kolona ndako na ye mutu kolinga yo tsama kolona ndako na ye te ya kende kolukelongia nzambe quand toi tu as commencé à faire ça oluka kelonga nzambe première fois kaka coucher na mwana na yo to coucher na mwana mwasi na yo okende kolukelongia nzambe te pona ni okende kolukelonga nzambe te pona ni yaya na yoki osomo tofanda no na kunde loko aboyetikala kosalama te eke kosalama kaka na poto kuna okemela bakisi na poto okezwa kisi na poto toni naozwa kisi nini kisi na sana nini ebongo eza nini yaya basi baza monda te basi ebele likambo nini na bana mikie tina mwana no moko likambo nini maladi nini wana yaya Lori abongisi yo abandi kobongiso vraiment okomozwa ela ya père de famille olingi ozonga no kala poto c'est quoi ça bolimbisanga s'il te plaît nasali mabe yaya oyo sali Lori wana soka yebisi bandeko na la bakoboma yo ti obebisi mwana bango oyo kokota demo na kati ya famille na bango yango nazoloba keya no azotambola lokola ya Jean-Louis keya no azotambola lokola ya Jean-Louis jokende mwana na yo yaya makambo asoni nini yo yaya nga Belgique wana nga ta côté na monstre wana na okoma lisu te soni makambo asoni nini yo yaya
na mwana no moko jandi na mwana no moko na yebite jandi so ayoki makambo a kozala ndenge nini Oh Seigneur ya bosunganga pardon leki nanga nasali mabe nayebi ezali posa naza na posa ya délivrance ya changement ekota makasi kati na ngai nayebi te soki eza esprit nini nayebi te nasimbakisi te nasala nayebi te nazoyebi soki ya vérité onga nakoloba nona nakoyebi soki ya vérité nakobombelo te oyo nafuna loba no ezaka ya vérité on a lobaki na loba vérité moto mo afoksaki nga te ki akangi nga te nga mo na loba funa loba vérité na lobi yango ntango na prie balobi nanga funa loba vérité na Kinshasa osimbaki bana nga te j'espère leki na ngai leki na nga mama makanisi wana s'il te plaît donc lokolo lobi ndenge wana kende kosala yango pote ya solo nzambe ayeba ndenge vraiment ako salisa yo nzambe apambola bino ya solo bandeko poto leka na masolo na biso ya ba artiste na biso ya ba comédien na biso ba artiste oyo bazali kosala fierté ya art na biso oyo lelo penza bazali kopotana na ndenge akosakana te tolanda bongo ye moko mopao mokonzi ambassadeur ambassadeur ya RDC pour la makambo etali baartiste musicien na biso oyo asimbi miziki lelo na kati ya Congo tolanda extrait ya répétition na ye ndenge badanseuse baza kosemplisa bato kasi bandeko za kosala polémique na ndenge akosakana te balobiki ya solo mopao mokonzi ambassadeur ndenge nini akomi kobinisa susu badanseuse na ye ndenge bamisi yolo babinaka toyebi te soki likambo nini eza kokomela mopao mokonzi likambo ya Congo RDC bandeko ezali ya koyinda ya kobeba réseaux sociaux ya RDC vraiment ezali ya kobeba. Merci mingi José Central, merci mingi na Willy Mimbo, merci na Clara de Bruxelles et Alexis Champagne. Merci tolanda extrait ya mopao mokonzi ndenge ba danseuse na ye baza kobina bongo sima. On se retrouve après toyeba ndenge nini toko se développer na masolo na biso. Abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV. Tolanda ba danseuse ya Quartier Latin mopao mokonzi ambassadeur ya ba musicien congolais ko azosa la fierté à Congo na mokili. Merci mingi tolanda. Merci. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bosepeli bandeko yo baza ba moure ya kobina basepeli bandeko pe bazali surtout bandeko balingaka Congo Alenga TV. Merci mingi, abonnez-vous toujours. Masolo na biso oyo tomemelaka bino kaka masolo oyo ya boyi na kati ya émission masolo na biso. Masolo ezali ya biso bana Congo. Merci na oyo bolandi. Bandeko na biso ya solo bandeko toye tolobela likambo oyo ya ba artiste musicien. Boyebi ke pardon ba artiste comédien. Mikoleleki tosalaki émission ya kolakisa bino ba photo ya ba artiste oyo basalaki fierté na art na biso oyo tobengi comédie théâtre. Bandeko la ngai bandeko oyo nyonso tu soko tali bango ntango babandaki théâtre buzoberi ezalaki te oyo tobengi buzoba
ezalaki te baza koédike biso théâtre ntango ozotala yango na buto lali lobi na ntongo fokende classe groupe Salongo théâtre de chez nous ya biso ndenge émission oyo tobengi yango masolo na biso masolo na biso ndenge moko théâtre de chez nous soki oyoki otali yango bandeko bapapa Kwedi bakei ke son âme repose en paix nanu kutu bakundi papa Kwedi te bapapa Masumu de Brende bapapa ebale oyo bakenda kondo bango nyonso to bakenda babobo mengo bamama na biso alinga bakokodioko bato basali fierté ya comédie ya bathéâtre baartiste na biso oyo mpena tobetelaka tolo ti lelo oyo banigérien baza kolobaki ya solo soki tozwa inspiration ya kosala bathéâtre to bacinema oyo boza komona lelo ekomi na top même bafrançais bakomi kolanda yango Nollywood ezali tozwa inspiration wana na bacongolais bacongolais ngo banani bango boza komona na nsima na ngai bango bato basali fierté ya RDC théâtre na bango kitoko olandi okomprendre thème eloko nini bato baza koloba mpe ntina suka nango ozwi mwa quelque chose na motu na yo basali eloko oyo yali mpena ke ti lelo tokamwaka vraiment l'état na biso bato fale basala bafilme babanda kotraduire bathéâtre na bango nyonso ya kala na français to na anglais comme ça mondi mobimba na mindele bamonaka ya solo bacongolais bayebi koédike bato théâtre na bango ezalaki éducation théâtre na bango ezalaki théâtre oyo ezali kopesa un plus na bacouple o couple likambo boyo doki bokozwa leson na bino na bathéâtre de chez nous bathéâtre ekobeba lelo bandeko na ngai ezali mpasi mpe mawa mingi komona ke lelo bathéâtre na biso oyo lelo ekomi kosalama toza koyeba yango te tokenda na bathéâtre ya lelo bandeko ezalaka susu bapesa so éducation te éducation malamu na bathéâtre ezalaka te ekoma bathéâtre oyo kaka shoka de sulanga awe moto aza kobinabina ya badanse mona kofe misi danse nde totala wana okolaka okotala okomprendre te okomona mpena ke moto ya théâtre mpena artiste mpena comédien ye mpe aza kobina badanse ya kofi donc na kati ya théâtre otali sujet nini bayeli yango to teme nini baye kolobela bato na théâtre oyo bandeko okotikala koyeba na makolo na mutu te ti omona kaka babwaki bato honorable oyo nani boyo Daniel Safu babwaki bakoma obwaka na bango bahonorable bakoma obwaka na bango koda mboka 00243 ya Willy Musheni bakoma kobwaka na bango bato bandeko théâtre eza sur l'éducation te kasi lelo nde toka koloba boye bato ya théâtre bakomi kobimisa basekret na bango mpo nini toza koyeba te bango na bango epa bakenda kolinganaka biso bato totalaka bango toyebi te me lelo ekomi okoka o esobe azalaki na soki nani bakomola bango tekimaka mingi esobe abotisa nani esobe abimaka na nani libala nese kufa ezalaki mpona bona boyo donc bandeko bato ya théâtre bakomi kobimisa basekret na bango la duchesse na anse baza na bitumba monene na mama Kalunga na Impela bamama oyo ngai nalingaka bango mingi mama Kalunga que je sali nasepelaka na ye parce que aza mama moko asali comédie na ye vraiment soki oza koyoka ye c'est un grand comédien aye na
façon na yepe ya kolakisa moi implice na yepa bakisa na kata comédie malgré baza ko beta penate ba koma ndenge ba mama ya kala théâtre de chez nous bazalaki mais quand même maman Kalunga vraiment a félicité pièce nous ça salaka soki yazali en tout cas bato basepelaka na ye kaka chose grave maman Kalunga asali école soko teli ba comédien ni nyonso to baleka kala bandeko na marché mote to teke komona place moko teke o mama bomengo aza na école moko to aza na eloko moko ya monene to mama mabele to alinga to mama na biso nzita mais lelo oyo mama Kalunga asali école oyo vraiment bato nyonso ya poto basepelaki bakamwaki ke un mama boye ya théâtre kaka asali mpe école akomi kotangisa mpe bana do ye mpe aza kocontribue na budget ya mboka ye mpe aza kocontribue mpona kosauve mpo kosalisa mpe chef de l'état parce que président Félix alobaki il faut kosala misala biso nyonso bana Congo biso nyonso tobakisa 1++ na biso mpo mboka ebonga. Salut. Bonjour, coucou à tout le monde, vous qui nous suivez en ce net moment. Bino Batbozana Boutou, na pesi bino bonsoir, ba o ezwami bangona tongo. Bonjour, ba kende ba misala, na pesi bino bon boulot. Donc Zambia zana bino abongisa journée na bino lelo. En tout cas, bozali komona wana vraiment lelo tozali na sangwa kitoko ya ko annoncer bino. Donc bozali komona wana actrice nabiso star nabiso congolais na kombo ya Mama Kalunga. Mama Kalunga boyebi bino nyonso azali actrice moko ya ba théâtre congolais ya ba film nabiso congolais oyo asepelisa bino na bandaku oyo botalaka etango nyonso boyebi ba o basepela na Mama Kalunga ba photo ndeka bozomona wana bozomona donc eza ya kokamwa te en tout cas vraiment soki moto asali likambo eloko mwa kitoko photo encourageaka photo pesa vraiment ba éloge faut vraiment to encourageaka to lobara mabete to lobara pe parce que mokili eza bolamu na mabe ntango moto aosala babiloko ya kitoko il faut koencourageaka il faut koyebaka vraiment koencourageaka video oyo tosali yango mpona mama na biso Kalunga a félicité mama Epela aza na groupe na ye ya théâtre vraiment en tout cas ye mpe baza kofélicité aza kosala 1+ na ye Anse Luzolo na la duchesse bango baya poto bakoma kovanda na basi na bango ata basi babengisi bango bandeko eza masolo eza makambo likolo ya makambo tolanda video oyo ya la duchesse ndenge aza kose plaindre na mama Mpela to Kalunga kasi tokoyoka bapropos na ye ndenge ye moko alobaki na live na ye oyo asalaki bato nyonso bazwi live wana bao bakondane mais ya solo bandeko tolanda on se retrouve après matondo mingi. Quand vous venez à la télé, il faut vous avez l'exemple. Et puis là, aux exemples, étaient dans le milieu théâtre. Aux parmi bateaux, au baby 6 générations, ma fille belé le théâtre. Tu venais dans le théâtre, au bané koya na théâtre, vous avez na moisi na yo, tout le monde sait. Bateau Virginie. Génie. Aux avez na moisi na so simbelo bilamba na théâtre. Moutouni ote bi moisi na wale génie. À l'époque, écoute ma qui lesbienne et yebana écoute ma cité. Mais toi, tu insultais les gens. Tu oses insulter les gens aujourd'hui. Soit disant les sola mbasu, on se retrouve en hôpital 2 fois. Nous tenons à maman mbasu na yo. Il y a liboso botolara papa bato moi si na yi. Ba poursuivre yo. Spirituellement ba kokio te ba niak nguli eloko na likolo. On se retrouve en hôpital. Il y a mi balé au côté de la bêtise. Donc, même chose, au Bundi, ça va si mi balé. Moi, comme Monique Azaki humilié, à Kiboa Kelayo, Mbasu. Yo zoya leo na YouTube, otobeke, et si quand on s'attaque, on a oya sous kunate. Azaye na YouTube, na TikTok. Ah, vous avez 200 000.
epela toyebisi yo bien napesi yo 48 heures leka na télévision retire makambo nyonso tolobi ya Kalunga Joli oyebi mampa ya yebisaki un jour osenga pardon non osenga déjà pardon et si ko simba eza bisika kosimba te nazo avertir ba comédien soki omeki kokota guerre o etali yo te tokuya pour cette fois-ci tozo honnête aux actualité kokota te likambo etali yo te kokota te Kalunga yo kokena Briel yo do mela yaourt Joli yo mela yaourt ya fresh bazo benda ngombe miliki toi ba pesi mona liboko zo mela Keba ne touchez pas simba bisiko lingo simba finganga nengo lingi pona ebile bokote lo aliboso boko ya répondre na ebelo boko finga la duchesse PD wana dato mesana wana hymne national to lala na ngoto la mukana finganga nengo lingi quand tu touches à ma famille à ma personnalité surtout mes enfants c'est là où papa Mogota supportera va toucher famille na papa Mogota supportera va toucher famille na niveau 1 donc bon mécaté comme mécaté Myriel merci. J'ai l'impression que Tom tout au milieu, nous sommes des hommes mariés, tout respecter ma belle famille. Vous avez l'impression qu'on a peur de vous. Là, tozo lo baké toza ba gêne, toza ba famille, tozo se protéger. Bozo mona qui comme sozo banga bino. Tozo banga mutute. Tozo banga mutute. Ne passez pas à la télé, il y a dénigrer ma famille à bateau. Parce que toi, kende tozonga boyi ba vivre au menaka, oyebi vio yo menaka na kin, oyebi vio nga na menaka na poto. Na poto na rola la pongi na zo ronfler, bazo futa ngambongo zo leka directement na compte. Tout na bato ba ya boka ngunda na poto, ba biso jour la koma ki bandimi ngunda na yeba komo futa. Na lingi kukula rose. Mouto a na conseil a bloqué. Ou a yaka ko loba biloba loba na commentaire na ngai bubu na bo mamoto ko bo mamoto ezate. Parce que epé la côté likambo yo italiété, ils a problème na yete. Alors tu s'est décidé le lofun la peine répondre. Boyate. Mouto a BBC génération lelo. Mouto a memi ki biloko ba gris gris. Kisi. Nani na théâtre. Nana memi kisi na théâtre ko eno simba bisimba sima pona succès. Boka venga Dieu salo bango. C'est épée là. Hein? Yo zo oche olongia mawa to so na poto to sangani biso no to so ba 20 € poto chela. Lelo biki sur une autre makasi bato yo moni o attaquer isa bato bazana ba comédie ba na poto. Pour y que non, voilà. Après là, on tombe sous maladie, bis surtout sans savoir auto to chali sous souté. Mutu na mutu a assumé ba responsabilité na yi. Oza maladie ba sensibiliser bato na poto bocha ba 20 bocha ba 30. Ozo le na ba mission ba sunga, lelo bato andimi ba sungyo obiki ozu nzoto makasi. Okozo conscience que l'obiki voilà. Merci mingi ya solo bande kona bandi bolandi la duchesse Mike na ndenge asali audio na ye. Le samedi oyo la duchesse ako beta bongo osala comédie na Moshengela Bash oyo ezali bongo na kati ya Allemagne musika te na Arène na Belgique ya musika te donc bande ko nyonso tout oyo balingaka comédie na biso ba comédien na biso pardon. Bosala tout, bozala wana, na pesi Yves Mavambo, Bundesimage, bambota trop, oyo a organisé yango. Donc, za terrain, bozala penza, kitoko trop, na ebike bandeko, ya colonne, Max Bayuba, batu belé, bakozala pe kuna, dommage ngai na kozala musika na za invité.
quelque part dans un pays Moussoussou, mais on est toujours ensemble, Yves Mavambo. Vraiment, la duchesse Azali Kokone Moussala Nae. Les malheurs poursuivent celui qui pêche. Cologne, Mushingilaba, surtout à Berlin. Je vous donne rendez-vous le 10 septembre na Katia Mushingilaba. Aux amours en Allemagne, au Ligno, au passé moment qui toko le 10 septembre, il y a un barbecue spécial organisé par Big Image Management. Big Image Management na makasi ya nabiso Yves, tonton nabiso Yves, ndeko nabiso Yves, mwana nabiso Yves, toko zalaon na kata Mushingilaba, yo mwana Allemagne, yo mwana Cologne, yo mwana ya Oberhausen, au Ligno passé week-end qui toko na Katia o Mushingilaba yaka le 10 septembre oyo na kati ya Mushingilaba ekozala benda bika ozana bana olingo ya na bana ozo hésiter yaka na bana activité bana ezali à partir à 15h événement bandi 15h événement bandi ya kolia ya komela musique inde barbecue koseka koloba biso nyonso tokozala nga di shababa ngande mutu na ko agrémenter soirée boya ebeli bana Allemagne na kati ya Mushingilaba na bengi si bana Cologne na bengi si bana Berlin na bengi si bana Oberhausen bana nyonso tu Allemagne en général tokuta na le 10 septembre oyo na kati ya Mushingilaba ekoyinda barbecue spécial na otumba kuna na oseka na omela kuna na ongwenya bana Allemagne topesani rendez-vous le 10 septembre oyo na kati ya Mushingilaba ba adresse yango na tsocheli bino bozanga te bana boya ba mama boya ba papa boya ya koseka ezali ya kolie kozanga te. Kasi ya solo bandeko ba propos oyo la duchesse alobi bato batindeli ngai ba élément oyo basepeli nango te. Ya liboso ezali la duchesse alobi likambo affaire lesbienne. Bandeko na mokili mobimba likambo ba lesbienne ezali ka na Congo te. Biso tolobela bokoko po oyo eza émission bokoko te. Émission bokoko ezali mosusu tosalaka. Oyo ezali masolo na biso. Qui lesbienne ezali mabe. C'est vrai ezali mabe. Mwana mwasi okoki kozala lesbienne te ezali mabe. Ezali na deux sortes ya ba lesbienne. Moko azalaka mobali, moko akomaka mwasi. Bandeko. Toza ko condamner yango na ba groupe nyonso théâtral o bozali kosala ba théâtre. Tant que boko sala yango ndenge ba mama oyo tolakisi bilo basalaki yango te boyebaka yango 0/0 boko avancé te yango moni boza kopotana ki lesbienne ndeko na biso Mike la duchesse ana poto ki lesbienne ezali na Afrique ki lesbienne ezali parce que bato bamema yango ezali mindeli yango biso totelemaka mpo loko eza émission bokoko te moya toloba yango eza te bamindele bato baye na kilesibienne na kipede na kati na Afrique tolanda sango ye moko oyo aza pape lelo na Vatican mikolo koya na kosala émission ngo na kotia video oyo sango ye nani pape oyo ya argentin oyo lelo akomi pape aza koexplike ndenge bayaki na religion na Bible na Afrique pe aza kosenga na baafricain boyeba na kolandaka konsome Bible oyo biso tomemela bino mpo na pape ki lesbienne na kipede to homosexuel eza normal bakoki kobalanaka donc basi bakoki kobalana mibali bakoki kobalana bango basango mpona bango eza normal mais biso na bokoko na biso na culture na biso en tant que bato mwindo baafricain babantu epa na biso eloko wana ezalaki te parce que yango mutu ye moko mpe papa areconnaître yango tolobaka yango yango mutu eboma Sodome et Gomorre nzambe apasolaka mokili na bakontinent na Egypte mpo na likambo tali homosexualité basi bakomi kolingana mibali bakomi kolingana donc eza déjà mabe na communauté na biso bayindo et surtout biso baafricain ki lesbienne eza mabe soki bino bato ya théâtre boza kosala yango
botika yango parce que bino bozali ba éducateur ya masse bino bato boedikaka population siko boko indike bato na ndenge nini yo za lesbienne oya kosala susu osalaka yango ya solo mais oza kosala théâtre oyo makambo yo moko osalaka ekosimba te soki bosalaka kipede na kati ya bateatre bandeko ya solo botika mais soki ozali kopesa exemple ndenge la duchesse apesaka exemple eza problème te mais soki oza koaplike yango ke okomi mpena vewe oza kosalela yango bandeko ezali mabe epai ya tata nzambe okozwa punition spirituelle okozwa punition spirituelle parce que ozosepesa nzoto ozomona nzoto yango nasala yango kaka bongo mais yebaka yango na niveau ya molimo epai ya tata nzambe okozala puni na niveau moko akosakana te ya mibale ya solo balobi na ngai naloba likambo etali diamba diamba oyo tobengi chanvre bajamaike babengi yango kaya no kaya no miziki diamba eya solo ndenge mama empela apesaki exemple alobi ke diamba ezali nzambe moto asala matiti wana matiti ya diamba nzambe asala yango mpona ye moko ayebi ntina asalaki yango me biso bato lokola nzambe apesi mayele epai ya motu mpo bakoko na biso bato badekouvraki diamba mundele ayebaki diamba te eloko nyonso tu mundele oyo ye ayeli biso ndenge toyoki koloba basexualité wana mundele aye nango na bafason na ye oyo aye kolakisa biso me likambo tali banzete matiti biloko tu eza ya biso bayindo bakoko na biso bato badekouvraki ndunda matembele ke baliaka pondu baliaka ebotaka donc biloko nyonso toliaka bakoko na biso yango emiso bokoko bayindo bandeko bolandaka yango mpo boyebaka makambo tolobaka mama empela amelaka diamba aza mwasi ya liboso te ameli diamba na mokili mwasi ya liboso ameli diamba na mokili azali te ezali mama empela te bato nyonso bato ebasi ebele bamelamela badiamba ngai namela mpe diamba ngai namela yango me natika na ngai yango bato mosusu amela masanga amela masanga amela atika na ye bamosusu azwa drogue putulu pimbo bapembe mpela bazolo twi suka nango mona mpe atika eza na eloko mo eza na ta nango mais eza nango na importance et puis aza mwasi ya liboso te oyo lelo aye na kati ya bateatre to na kati ya miziki amela diamba bachanteuse ebele na mokili bamelaka badiamba bacomédienne ebele na mokili bamelaka na bango yango bakutu ye azomela diamba mosusu bamelaka bapimbo me ayeba aleki azosekisa bato mosusu azali mpo asekisa bato ifo amela yango bo soki okosala nini mpo ye ezali ndenge wana mobati abetaka bale awa na France na Marseille sans diamba mobati akobeta bale te bato ebele sa eloko boye doki ifo eloko wana kaka eza na nzoto donc bandeko na ngai likambo oyo ya diamba la duchesse eza nango problème te eza problème te na bino ya baartiste ndenge bovandaka bosalaka wana na banza aza mwasi ya liboso te amelaka yango bamibali mpe bosalaka bateatre bamelaka badiamba bazali po diamba ezali kaka ya mibali te na basi bamelaka eza neti shimboki awa na poto shimboki eza ya donc basi kutu bafimaka koleka mibali cigarette basi bamelaka yango awa na poto koleka mibali partout soki ozoleka na nzela omona mwasi shimboki kende na banganda nord lokuta awa na poto na bolandi partout bamomi tu baza na bango na kali baomela banor donc bakomede na biso baproblème na bino boza nango eza ya bana mike eza ya bana mike botikela biso badistraction toza na besoin boya koedike ndenge bamama bomengo
mabele baedikaka biso tant tozo kokola biso tokoli na ba théâtre de chez nous. Tous les jeunes nous sont les cas 50 ans likolo théâtre de chez nous. Yango biso to na ba boule ba idéologie kaka ya ba ve beaucoup po bango nde ba génération na biso to bande kolanda. Ya misatu poto sisa la richesse likambo mbasu. Ya solo bandeko na ngai likambo ya mbasu oyo ezali penza koyinda na ndenge ya kosakana te na kati na Congo. Bato mosusu balobi o mbasu ezali kaka maladi. Bandeko maladi nyonso ezali maladi na mokili, mais ezali na maladi oyo Satan aye kokotisa yango na mokili, et surtout biso na Afrique. Nzambe asala mbasu te ezwaka bato. Nzambe asala diabète te, Nzambe asala ba cancer te, ba maladi ebele o mindele, bango mo ba sida, ba o toyo kokuta o ba corona, ezali ba création ya Satan oyo a profitaka a travaillaka na ba mindele. Bango bayaka ko créer maladi na mokili po basalela yango kisi. Babenge bango ba capitaliste. Ba créer maladie lo tango ko bimale basali kisi moko boye ba laboratoire babandi ko luka kisi ebimi babandi ko teka kaka ndenge wala mindele ba vivaka bongo. Bayeke biso Ebola ye ba tsango na ba pesi ba boka wana bazamba makako balie ba fruit wana ba travaillaki wana ale ba makako wana ba ndosala ba amour sexualité tango ekota na ba makako ba se transmettre ba virus wana makako ba komi na Ebola biso batu toliaka pe makako ale malade komi ya pa na biso ndenge moko babokaka ba biloko mabe na ba mai na biso kala na ba 1400 et quelque wana po nini po biso tobelaka. Bandeko na ngai bato balandaka masolo na biso mbasu ezali maladi ya mabe. Balobi ki solo la duchesse alobi bato bazali kobwakela bato maladi. Mama Impela azali pe na kati. Mama Impela azali lesbienne. Mama Impela abimaka muto basimbelaka ye bilamba ezali basi na ye. Mbasu boza kobwaka na bambasu. Bandeko na nga bana ya Congo botala bino moko ba comédien bino bato bozali exemple oyo lelo boza pe na qualité na bino na mboka na biso nde bazolaka bino. Soki lelo toza komona ke boza kobwaka na maladi boza kobomana, mais ozomona te ke na bato batalaka bino totika na biso kotala bino parce que bozosala na mabe après lobi boye susu boya koteya bato na bateatre na bino eza dine te. Bino na bino so bobwakanaka bambasu eza malamu te. Botika Mama Impela asengaki baede ye mutu nyonso abimisaki mwa enka na ye atindelaki Mama Impela eza malamu Nzambe akopambola parce que asengi lisungi ndenge moko pe la duchesse to Anse basengaki pe lisungi tango bazalaki na Congo basungaki bango. Donc bandeko na ngai la duchesse na ba propos misatu wana vraiment en tout cas boluka boswane yango botika makambo ya bambasu botika pe makambo oyo etali badiamba eza nango eloko te likambo etali lesbienne eza mabe. Toleka so na loyembo Koffi Olomide na ba danseuse babini koleka kutu bato nyonso tu oyo ba danseuse babinaka. En tout cas bandeko loketu lumbwa oyo toza komona quartier latin aza koya nango mikolo oyo le grand Mopao Mokonzi ambassadeur na biso ya Congo mpona makambo etali ba artiste nyonso tu
tolanda ndenge badanseuse na ye babini bandeko na ngai yo kaka moto oza kolanda masolo na biso koyeba soki okoseka oseki soki okosepela mpe osepeli masolo na biso abonnez-vous nzambe apambola yo soki osabone mpe soki opartage nzambe akopambola yo merci mingi. Merci na Clara de Bruxelles, le fondateur ya Eroga Lisungi. Merci mingi na Marie-Jeanne Mbouyi. Marie-Jeanne Mbouyi. Merci mingi, vraiment en tout cas. Tolanda bongo, tozonga sima na masolo na biso, poto suki sana Anse Lozolo. Merci mingi tolanda quartier latin, le danseuse de quartier latin à suivre. Matondo mingi ya solo bandeko, merci mingi na mopao oyo azali ko beta miziki tozozela pa album azako ya kala mingi te ya bimsane ka ba single zako ya mais toyebi ki ya solo kala mingi te album azako ya avec Cindy Leker bandeko la ngai Anse Luzolo ye wana kuna chebo munoko taso bandeko ba omona photo na ete ye wana ye na mama Kalunga bango nde penza moto eza koyinda la duchesse ye tolandi ya lobi makambo ne kaka me afingi te affaire lesibele na bani toexplike yango na likambo etali diamba mpe na likambo etali mbasu batika totika eza mabe me Kalunga mama Kalunga na Anse Luzolo bandeko ezali opesi mbwa soso alobiki ya solo nga nalingi nadoda na ngai yango liboso bandeko eza koyinda likambo ya mwana ngai nalandaki video ya Anse Luzolo ntango azotuna mwana na ye pe akotinda ye na ekole ya mama Kalunga mpo na ngai namoni yango eza nango probleme te parce que exemple oyo Anse apesaki na mwana na ye afingi mama Kalunga te eza pe une publicité azali kosala mpo na ekole ya mama Kalunga me bandeko oyo bazali na Congo bachroniqueur mpe na bandeko bachroniqueur mosusu ya poto mpe na balandi nyonso bamemeli eloko yango ke Anse Luzolo akritike ekole ya mama Kalunga Anse Luzolo apesi mwana na ye exemple soko boyi
nakolongola yo nakotinda yo na ekole ya mama Kalunga kuna bafutaka 2500 à 3000 tu veux dire sur le dollar ou bien franc congolais on sait jamais après ça qui monte wa nga po na ngai ya solo bandeko na ngai ezali une publicité soki ye alobelaki yango na ndenge ya kochola nzambe kaka moto akoyeba soki acholi ekole wana parce que Anse Luzolo aza na ekole te na Congo mama Kalunga aza kosala fierté ya bango bacomédien na bacomédienne. Ah, Priel, ça va? Oui, ça va. Tu es contente aujourd'hui, papa? Moi-même, je suis venu te déborceler à l'école parce que c'est souvent maman, elle te prend. Moi, aujourd'hui, je te bille à l'école. Ça va? Tu aimes ça, n'est-ce pas? Ça va? Ouais. Ouais, voilà. Tu aimes quoi? J'aime bien quand tu viens me chercher, mais malgré que tu es fatigué, tu viens quand même me chercher. Je suis fatigué, Priel, papa. Dieu, toi-même, tu connais le boulot de papa. Je ne parle pas au sport, mais déjà là-bas, nous porte. Nous sommes comme des porteurs ambulants. En fait, tu pars... Au travail, là où je travaille, on porte toute la journée. Tu parles au délai. Tu connais, non? Voilà. Mais Priel, une chose, je vais te dire. D'abord, je t'informe que tonton David Mangaya, elle est rentrée aujourd'hui, elle est fatiguée. Il m'a dit, il est fatigué, va te voir avec tonton Brice Dimitri Bayindissa et Ted Tendai. Mais nous sommes au début de l'année. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre. Madame, il m'a donné des rapports de toi. Priel, au début de l'année, Priel, tu commences à faire n'importe quoi à la classe. Maman et papa ne veulent pas ça. Tu es un enfant intelligent, tu es l'honneur de la famille. Il faut être réglo et pas beaucoup de rapports. Je t'ai dit à la classe, asseyez-vous dans les bancs devant. Si madame il dit quelque chose, tu te soulèves les mains. Si il dit, tu donnes les réponses. Dis-moi d'abord, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pris en préambule, appris à l'école, comme leçon morale? Le numéro 1. Le numéro 1. Donc voilà, ça tombe bien. Quand madame il dit le numéro 1, donc veut dire c'est le chiffre 1, le number 1. Donc tu es quelqu'un qui, toi aussi dans ta vie, moi-même papa je te prophétise, tu seras le numéro 1, tu seras la tête et non la queue, ok? Mais si tu continues, on me donne des rapports, je t'envoie directement à Kinshasa chez ta mamie. Tu connais ta mamie, non? Je vais t'envoyer chez ta mamie. Ah oui, mamie Kalunga. En plus, je l'aime trop, elle me ressemble. Voilà! Si tu continues ici, je t'envoie à Kinshasa, tu vas aller étudier à son école là-bas, on paye de 2500 francs, 3500 francs. Tu étudies là-bas parce que si ici tu fais le bruit. Tu vas aller chez ta mamie comme vous vous ressemblez, elle est belle comme toi, elle est belle comme la Belgique, n'est-ce pas? Oui. Sois sage. Tu veux aller chez qui? Chez mamie Kalunga. Tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes beaucoup? Oui. Dans tout ton cœur? Oui. Tu es sérieuse? Oui. Tu vas dire quoi pour elle? Je l'aime trop. Ah, c'est bien. Bon, on y va à la maison, je vais t'acheter un bonbon chifflé, je t'achète les bazookas. Je t'achète quelque chose. Pas les bazookas. Pourquoi pas? Parce que j'aime pas. Les bazookas? Tu connais les bazookas, c'est quoi? Oui. C'est quoi? Tu m'avais déjà dit. C'est quoi alors? Tu vois les trucs là, je sais plus comment on appelle là. Les bazookas, c'est la chingom. À Lingala, on appelle ça bazooka comme les armes. Toutou. Nous, on change les mots à Lingala. Atongi école, oyo ezali ke aza kopesa mayele epai ya bana. Pe azali ko contribuer na l'État. Aza ko contribuer na chef de l'État. Bandeko na ngai, biso to umeli pe la poto wa bandeko. To tere ko sala école te. Mais maman oyo, maman Kalunga, asali école. Et ça les a 100 bana, 100 élèves, baza kotanga. A féliciter. Bravo maman, bravo. Nzamba pambola yo. Na école oyo sala, ngata kona monaka yango na ndimate. Vraiment nga moko na loka kiki ya solo na koyamba pe maman Kalunga poto tuna ye. Ndenge ni azwaki likanisi wana ya kosala école po ba comédien nango baze belé ba mbongo na bango bazwaka tomonaka basala na bango makambo mosusu. Mais ye andimi na mwa mbongo na ye ka ya mukazi waka wana
asala école bandeko na ngai eza des fois te na bino bacomédien anso luzolo to la duchesse bofélicité mama oyo. Salut. Bonjour, coucou à tout le monde, vous qui nous suivez en ce net moment. Bino batbozana butu, on a pesi bino bonsoir, ba o ezwami bangona tongo. Bonjour, ba o kende ba misala, na pesi bino bon boulot, donc Zambé azana bino abongisa journée na bino lelo. En tout cas, bozali komona wana vraiment lelo tozali na sango ya kitoko ya ko annoncer bino. Donc bozali komona wana actrice nabiso star nabiso congolais na kombo ya Mama Kalunga. Mama Kalunga boyebi bino nyonso azali actrice moko ya ba théâtre congolais ya ba film nabiso congolais oyo asepelisa bino na bandaku oyo botalaka etango nyonso boyebi ba o basepela na Mama Kalunga ba photo ndeka bozomona wana bozomona donc eza ya kokamwa te en tout cas na œuvre oyo asala pona kosala école aza mama moko vraiment a félicité Anse Luzolo nga po na nga asalaki une publicité na mwana na ye po mwana ya moke ndenge wana Anse akolinga te alakisa mwana na mabe to alakisa ye haine ya koyina mama ya mokolo boye Mama Kalunga. Moi je pense pas. Donc azali kotuna mwana oh non babezo balobi ke asi ayokanaki na mwana wana akotuna ye bakeso boye mais n'importe quoi bandeko na ngai naza contre Anse to Mama Kalunga to bango nyonso te mais toyeba nano quand même ke ndenge nini ya kotambusa bana na biso tozali na bango na kati ya ndako. Jeune frère na biso asalaki sentiment na mwana na ye aza kosola na mwana bango baza bacomédien omona mwa eloko moke kaka azosala libanda kolinga afilme yango bongo soki afilmaki na yango te bongo boyeba makambo alobi na mwana ye oyo mpe alobaka na mwana ye bino bozalaka wana to ngai nazalaka wana non atunaki mwana lokola ayebi koloba mwana aza korépondre papa na ye azali koinsite te aza koinsite neti po parce que mwana moke ndenge wana so baza kotuna ye so bayokanaki akobosana te eloko moko oyo ekokangisa ye okapela fo akanisa nanu mais soki otali mwana wana kosanti ke aza korépondre normal donc bandeko na nga video ya Anse Luzolo azalaki mwana na ye afingaki Mama Kalunga te ekole na ye te afingaki ye mpe te mais kasi ezalaki une publicité mpona ekole ya Mama Kalunga mutu nyonso alingi kokotanga kuna 2000 3000 akotanga ya solo bandeko likambo ya liwa ya bato ya théâtre bato bazali kokufa na kati ya batéâtre kati oloba global bandeko ezali mama impela te to Mama Kalunga te baza bayebi liwa ya bato wana nzambe mutu ayebaka liwa ya bato soki yo mutu oke koluka kisi oboma ndeko na yo sor na yo yebaka yango okokufaka kaka emission tosalaki mikolo eleki na emission bokoka bayindo tolobaki yango ke liwa eza mpona nzela ya mutu nyonso mutu moko ta kobeta yango ntangi papa Kwedi akufi tosalaki emission awa tolakisi baevre ya papa Kwedi akufi azali kosokola crise esali na kati ya baignoire na ye est-ce que mutu ateetre mutu aliei parce que biso bacongolais tokendaka kaka na makambo na ndenge ya mabe kaka bato ya théâtre bato balie papa Kwedi donc bandeko na nga likambo ya baliwa ya bato bazali kokufa na kati ya batéâtre oyo asalaka yango ayebaka sor na ye akosuka mabe parce que bapapa na biso mpe basalaka batéâtre ebale mondial bakufa banani balia bango maa bomengo to Dudu Ngafo ape akufa nani alia ye Mama Monoko akufa
liwa na ye kuta ebimaka bato ya libanda bato balia ye. Donc liwa ya bato ya bateatre lokola bazali bato moko public bandeko na ngai baliwa na bango ezalaka mpe mingi politize, eza na makambo na bango oyo ezali kuna me kojete une pierre na mutu moko ke yo mutu oyebi liwa ya bato bosalaka boye vraiment en tout cas eza kitoko te tant que bato wana baza na bafamille na bango. Famille nyonso soki bolie mutu bakoyeba toza babantu. Nous sommes des Bantous. Tribu nyonso tune boza wana baza na ba problème, baza na makambo na bango. Okuna za muyanzi, muyombe, musakata, mumbala, muntandu. O ngai naza mungala, mumongo, muedoki, mumbunza soki ni doki. Soko meki na famille moko bakoyeba. Pour chaque tribu, toza na ba chef de famille. Mutu musu mpe oko touche ete parce que nzamba tse loko mo kati na ye kosimba te. Ya mibale ndeko na biso Anse Luzolo na likambo ya koya poto bato batelemeli ye balobi ke ya solo Anse Luzolo fo yebaka yango kokende poto okoki kobeta tolo te. Biso toya mikili nga na ya mikili liboso na yo liboso ta mosusu ya la richesse oui na ya poto kala depuis 91 naza na poto. Poto eza paradis te. Nga pe ta nazaka na Congo bave na biso ta bazouta mikili ta bazoya kini tozotambola na bango bave mige bave na biso Anise Pedro na pese mbote ba grand galois biso tozozala na bango. Tant totala ba photo ya bave mige que son âme repose en paix ve na ngai ve mige. Tant totala ba photo na ye nazomona photo ba modogo Jaffa Kofere mikolo ya ko tosala pe émission na ye tokolobela ye po aza icône. Otala bo ba photo zo sentir pena que forme ya kosakana te obi ke ngapi fona deka mikili. Ah mikili pena donc ba ozotuna ba kote biso za couleur bandeko ntango na ye poto couleur eza te eloko na mona na poto ezali mabele epomo nango eza pasi prince na prince sima na sima beton na beton banzela badoki basala bado babongisa bamboka na bango toyei kokuta vie sociale awa vie sociale ezali awa soki oye osengi ngunda obwaki oyo tobengi asile bakobanda kofuta yo po olia eza mbongo te kobongisa yo mbongo bakofuta yo po oliaka omela ofuta mbongo ya tike ya bisi fo luka mosala okendaka mosala po oyeba soko kovivre na poto il faut ozwa mokanda poto nde yango wana poto eza paradis te. Poto ezali paradis te. Donc ndeko na biso ezala la richesse ezala ndeko na biso Anse na moni la richesse alobi ka solo mutu moko te ya tete akota makambo na bango mais biso tolandaka bino tokokota tokoloba yango atake balobeli. Poto ezali paradis te. Yogurt na Congo kutu tokolia yango ya bio awa toliaka yogurt ya bachimie yango monaka moto ye okomi kovimba okomi oya monene tala bilongi tozala yango lelo oyo ya mabundi boye tozalaka nango te. Bafoto na biso ezali so totele yango nde tozalaka na kini eza ndenge moko na nde tokoma mpo nini toliaka biloko ya chimie na mama kalunga na mama empela baza kolia babio. Donc poto babetela yango tolo te. Poto ezali chance ya mutu. Mutu mosusu akoki koya mpe poto kaka lobi une semaine mpe azwi mpe vie akomi mpe bien koleka yo moto osali 20 ans 30 ans. Mutu mosusu ya 30 ans vie na ye akoki koresir yango ntango akomi na ntango so 30 ans 31 ans nde aye koresir na poto. Poto babetela yango tolo te.
poto eza ya mutu te, poto ezali mokili ya tata nzambe. Nzambe moto asala mokili mobimba. Ezala Congo nzambe moto asala yango, France to Allemagne to Belgique Europe mobimba nzambe moto asala yango. Poto ekosilaka te, bato mosusu bakoya mpe poto na 2050 bazali. Bato mosusu bakoya mpe poto na 2030 bazali. Mama Impela koya mpe poto na 2023 na mama Kalunga. Baye mpe koto mpe baresir mpe bavi na ba. Taso mpe bino mpe boresir te, me bango baye baresir. Poto babetela yango tolo te, ndeko na biso Hans, frère na ngai, en tout cas, vraiment, botika kosona ya bana miki. Boza batu oyo, batalaka bino déjà na ba théâtre, batalaka bino na ba télévision, il faut bozala ba exemplaire. Botika kolakisa batu ba influence ya mabe wana na kin, batu bazolanda bino, bamonaka solo poto, eza neti soki ndeni. Non? Poto za nango paradis te, ba pale to kutaka ata to sombaka ngo, to tikaka ngo kaka. Ba juif, ba sombaka ba pale ya. Kitile ata matakaka bango, ba tika ngo ba pale ngo na Europa, tika la. Ozomo. Excusez ngai bolimbisa. Donc, bandeko na ngai, vraiment en tout cas, Hans Luzolo, vraiment en tout cas, ba propos oya poto, vraiment même ngai moko frère na yo, et ça ngai pasi chora de soulanga, vraiment en tout cas, na kosepela vraiment, ndenge bilo boza kolobaki, mama Impela to mama Kalunga, mama Impela a retiré ba mona ye, binope, ezape normal pe bo retirer, parce que ba propos na bilo pe bolobi, eza mabe. Yami sa tu likambo teli ba toilette. Papa na biso Hans Luzolo. Biso nyonso tu ndenge toya awa na poto, majorité tozalaki bana ba famille ya babola. Tant tozalaka na bakini, bato bazalaka ya poto toyebaka yaki bana bato ya mbongo. Bana ba ministre, ba ambassadeur, bango kaka bana na bango kaka, bana na bango na ba Belgique. Ba grand courageux tolobi bave mige ba modoko jafa kofere ba masa na ngai luke bobangi que son âme repose en paix. Bango basalaka ba courage bayaka ba poto ba vena biso Clara de Bruxelles bayaka ba poto mais biso ta toye poto to komona ke solo bana bato mbongo to kokaina na biso kaka poto bango bazako linga to ya te biso pe to yango mais biso nyonso tu na Congo bandeko tosumbaka na ba toilette oyo ya système ya ovandela voandila mama na bana voandela chora de soulangare voandela Hans Luzolo voandela mama Impela voandela mama Kalunga voandela la duchesse voandela Yves Mavambu voandela biso tu bandeko na nga tozalaki na ba toilette ya voandela tozalaki kaka na basima ndako omona kaka baloki na nsima na butu kutu mpo okende soki ezwi yo na butu mpo obima na ba 3 heures bandeko na ngai okokemba doki ozobanga ta mosusu oyokaka lititi moko tata makala konki tata makala konki aye na boyi na ngai donc bandeko na ngai Hans Luzolo ndenge eza wana vraiment en tout cas oza frère na ngai tobeta batolo te soki bozalaki na mbongo ça va soki botongaka toilette ya kitoko
soki toilette ya kitoko vraiment oyo mpena ya poto ya mikili toza nango awa oyo mpena oyoka mpena opemi mpena okokanga mpe maboko donc ozosala no mpena toilette kitoko baya mingi bakóma na bango kamonaka na portable mpena donc mais azoceke kaka azobeta babale na ye na kati ya twala donc likambo ya toilette papa na biso Anse Luzolo tika kobeta tolo poto oye yango c'est vrai biso nyonso tozalaka na poto batoilette oyo tofutelaka bandako bapapa na bamama na biso mpe mingi basomba bandako poto ezali mboka ya mindele ezali bamindele mboka pays na bango biso fo tobeta mpe tolo ndenge mindele babetaka tolo na bapays na bango biso mpe fo tobeta tolo na RDC mboka ya biso ya mboka bakoko na biso toilette biso toyoki babola tosumbaka na batoilette oyo ya vwandela eza kozala na nsima ya ndako so na nsima ya ndako te batieli bino yango na liboso na mwa coin moko boye okende kuna oke osali nzongo enene osisi nzongo enene na yo apres ozongi obwaki mai soki batia ya mai bamisusu bazalaki ya mai te misusu kutu donc ya ndenge wana kaka ezokende kaka do soki etondi obenge kaka jalelo yango ekoya ememi bloko ekeye ebwaki donc koloba na mutu ke toilette na bino nano tomona yango ndenge ezalaki eza dine te kitoko te botika kotyola na boyi nous ne sommes pas des milliardaires toza na biso bato ya mbongo te na bateatre nayebi te nani yango aza milliardaire nani yango aza na mbongo ya danse pardon oyo atelemisa baimemble ya danse na RDC aza te donc bandeko na ngai eloko namemelaki bino yango wana bandeko bateatre mama Kalunga mama Impela en tant que bamama topesaka bino respect munene bino mpe bamama bozala na respect ya bapapa parce que Anse Luzolo na la duchesse bazali bapapa boyeba ndenge ya kotosa bango parce que bango kaka bato bakoki kosalisa bino lobilobi po lelo soki bino boye il faut bokuta bango awa na niveau na bino bato bateatre donc boyeba kotosa bango bozala na langage moko oyo ekozala vraiment poli devant bato bozala na langage moko oyo ya malamu oyo bato bakoapresie bino na musala oyo bino bosalaka ezali musala ya koedike et non ya koyela biso makambo oyo boza koyela biso ezali mawa mingi ou bien botika na bino kosala bateatre tomona bino bokotala makambo oyo ya barando ya koswanaka po biso mpe toza capable biso bachroniqueur ya kosalaka bino mpe baémission bato balandaka bino su te donc bolasa biso pardon exemple oyo bato bakoki kolanda bino botika kobwakanaka bajeton oyo kuna asomba ndako te ngai naza na ndako tokokenda yango wapi soki osomba ndako ezali ya yo mpona famille na yo mobali na yo na bana na yo mama na biso Kalunga azali na ekole na ye azali marie ezali ya ye mobali na ye na bana na ye Anse Luzolo na la duchesse baza na makambo na bango soki mpe bazosala makambo na bango na Congo toza mpe na posa te boya kodetaye yango na communauté to na réseaux sociaux bozala na angele mokili ebebi motema mabe ekoti na mokili na ndenge akosakana te surtout biso bacongolais tokomi mitema mabe congolais akoboma ndeko na yo akoboma ndeko na ye pardon abomi ye kaka boye na likambo ozanga nango ntina merci bandeko oyo ezalaki ya bino ndeko shora de Sulanga Kongo Alenga
Merci mingi, vraiment en tout cas. Merci mingi na bandeko nyonso surtout oyo bakolanda émission oyo. Merci vraiment nzamba pambola bino na pesi mbote na Esther la grâce. Esther la grâce papa na biso Willy Jean Willy aza koluka pasteur. Maman na biso Esther la grâce pa azali oyo akoki kosunga ye po ayeba kopambola ye lisu polele bambota tro. Merci mingi ya solo bandeko na ngai penza oyo bokolanda émission oyo bo partager yango. Merci na ba artiste no surtout o basalaka théâtre na pesi bino mbote mingi bozali ebele mbote na bino mingi esika bozali o bazali kuna na Congo pe na o bozali na mikili ya poto. Merci mingi na ba artiste comédienne nyonso. Nzambe apambola bino tokutani bongo mbala sima ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga Chora de Sulanga. Kalanga makambo kambo na mema na yebite kakopinga tina sana komikomesana nango lokola sodo ya kendaka etumba lukitwa masasi emesana utakala matuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto yanga nzoto eza se moko